solo bandeko baladi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso bana pasi mo Kimbangu besika bozwami ngonga na biso koki pona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission ebengami ete émission masolo ezali émission oyo kolobaka obele masolo ya monene ya papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye nde na mokola lelo émission masolo oyo ekopesamaka wabino ndeko papa Lambert Makwemimo na mokola lelo tozali na awa na mboka Kinshasa na RDC nde tokoyoka masolo kitoko oyo na memeli bino pe koyamba moto monene na mokola lelo pona kosolo masolo obele ya likabata Tanzambe bana papa Simo Kimbangu mutu nyonso oyo abengami ya solo na kati na mboka azali mwana papa Simo Kimbangu na pesi bino mbote ya solo tokoti mbala moko na kati na émission na biso pona kobanda yango tokosenga na papa na biso oza na kati na sima mpo ye tako kwa mpaya na futa ya lelo oyo tokolakisa bino na mokola lelo papa révérend mbote no papa révérend mbote papa ya solo ezali sengo mingi po ete kondima invitation na biso na mokola lelo ezali facilité tokomonaka na kati na mboka oyo surtout tokomonaka ba orgueil bazali ebele surtout banganga nzambe kasi tomoni ete yo na coup de fil ya pamba ondimi biso pe kotiso na kati na ndako na yo po toko kosolola masolo ya monene ya nkolo Yesu Mesia pe lingomba na ye nde oyambi biso na mokola lelo pe ndenge tozali pe awa na linga imoko te nazali na ndeko na papa Sinzili o bomonaka sa grandeur oyo bato so bayebi ye na mokili mobimba papa Sinzili sa grandeur ye nde toyambi susu tozali na kati na lelo oyo tokoanime émission masolo na mokola lelo kasi tokozonga na papa révérend ekozala esengo mingi ose présenter pamba te bato bazali kolanda biso kati na mokili mobimba bayeba papa Lambert na mokola lelo ayambi nani na émission na ye masolo papa révérend natikeli yo malo papa Lambert merci mingi papa Sinzili merci mingi na honneur bosali ngai na kolekisa ngai na kamera oyo monene ya lingomba oyo monene kenda sango mokili mobimba ya Kimbangiste na tondi bino botondi nzambi bokanisi ngai ete nga pe naza na mwa likambo na koloba ngai kombo na ngai ezali Pasteur Godin Poyi nazali kokamba lingomba oyo ebengami Église Image de l'Éternel siège principal nango ezali nde na Kinshasa na commune ya Bandalungwa. Merci bandeko ya solo towuti koyoka moto towuti koyamba na mokola lelo ye azali papa azali révérend azali mokonzi monene pe mokambi na kati na lingomba oyo babengi toyoki koyoka yango ndenge ye moko awuti kolimbolela biso papa tokokende mbala moko na bamituna oyo tobongisi na mokola lelo motuna na biso ya liboso oyo tobongisi tolingi toyeba liboso avenir ya église des réveils awa na mboka na biso RDC ezali ndenge nini. Merci beaucoup papa Lambert. Nayebi ke église na oyo ebengami ya réveil ezana ba problème mingi na mboka na biso. D'abord nalingi na préciser que awa nazali koloba likolo ya église ya réveil en tant que mouvement et non que en tant qu'association oyo ekambami na kulutu na ngai pe tata na ngai bishop Albert Kankenza te nazoloba ya mouvement ya réveil dans l'ensemble. Sincèrement parlant, église ezana eta malamu te mikolo boye nzambi bato bisala sala bosanto ezai susu na esika mingi na kati na esika na lingomba na biso te mais pour l'avenir je suis très optimiste parce que Bible lobby que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Donc je crois qu'à venir ekozala bien. Alors pour avenir ezala bien, il faut to banda koloba maintenant. Pour être batu nyonso bamilengele babongo lezaleli na bango na tina ete église na biso ezwa esika o ezaki nango penza na mikolo milekaki. Papa Sinzili tamususu za na mwalika. Matondo mingi papa pasteur motuna mwangoyo église de réveil. Mais réveil wana oyo baza kotuna église de réveil. Réveil wana pongi, c'est-à-dire motoaki na pongi ya boyinga. Pongi ya boyinga par rapport à quoi? Et réveil oyo tokobenga église de réveil ezali par rapport à quoi papa pasteur? Merci beaucoup papa Sinzili.
tokozali ngonge ko permettre biso te ete tokota na histoire ya église ndenge bandaki me tokoloba mwa moke molai. Yo za kotala na eleko kolo masi asali lingomba na ye na mokolo na kitela wana tozali pratiquement na l'an 30. Lingombe bandi na ba apôtre tokomi na fin ya premier siècle ba apôtre bakufi totikali na lingomba ekobi bongo toye kokoma na 313 na eleko oyo église eyaki kobalana na l'état na cadre ya empire romain etamboli boye ti ba 1517 ba réforme ye kobanda na bato lokola ba Luther ba Zwingli eye kokitela ba Wesley wana toza na mikili mia poto. Alors elingi koloba ke tango tozoloba makambo na réveil, c'est tout simplement parce que moi essoufflement ya ba église e bandaki kala et monanaki quand même. Alors moi molili wana tango ekotaki ndeye kosala ete ba mwa batu oyo balingaki bonzambe ezonga babandi kobunda muke na mboka na biso oyebi ke ata soki tokotisaka papa Kimbangu na makambo na biso ya réveil te mais ye pa bunda po réveil ezala na mboko ya biso mais ye kosala ke lelo basali na nzambe bazali ebele o bazali kotemela makambo mabe o elingaki elalisa lingomba pongi yango toza kobenga église ya réveil ezali oyo nyonso ezali kotelemela makambo mabe oyo ezali kosambusa kombo na nzambe makambo mabe lokola église oyo eyaki na colonisateur ya koya koexploiter bato mais côté ya bango sango malamu mpona lobi côté mais mpona kopermettre ke colonisateur a exploiter bango na beaucoup c'est tala sens ya réveil yango wana. Merci ya solo bandeko tozali ko continuer ndenge papa révérend azali ko répondre biso na kati na mituna na ye. Papa révérend tomoni ndenge vraiment azali ko répondre biso tomoni ya solo vraiment ozali ko lakisa biso azali mosali vraiment ya nzambe pamba te ngai moko na kolanda ka ba émission na yo na kosepelaka mingi yango wana raison pour laquelle etindi ngai na lukayo po ete tosolano masolo na kati na émission masolo. Mais papa depuis okomi depuis combien de temps okomi mosali ya nzambe po komi na esika oyo zali? Merci beaucoup papa Lambert. Biso to bandaka mosala nzambe na bolenge te parce que to kotaki mo muke côté ya nzela classe to engaki na to silisa makambo ya classe bongo to ya ko kipe makambo ya ministère après na eleko to sisaki makambo ya classe to, mais malgré ça tozaki bandimi on était des chrétiens engagés et engageants imbus de l'esprit de l'évangile. Alors tango to silisi bongo nde à partir ya octobre 2000 nde to bandi musala sikawa ya côté ya nakati na lingomba parce que yambo na eleko to aki bana classe toza côté ya mingi na babis na bawenze na ba quartier mais c'est effectivement dans 2000 nde to yaki kozwa mokumba ya ko banda ko côté ya nakati na lingomba na koleso Kristo. Mais lelo oyo papa révérend tozali komona mutu nyonso alinga koma révérend pasteur akombe comme belé mutu nyonso oyo alingi akomi moi ayebi moi mokana tata nzambe akobenga ma prophète akobenga ma évêque bakombo wana so badi kopesa na mutu nyonso alinga koma na esika likolo. Est-ce que pona yo ezali kolobela yo nini? Merci papa Lambert. Ngana koloba te ke ngana za pasteur makasi koleka baninga mais nazo répondre na motuna soko tuni bandeko na biso basala ba sociologie ya développement bayeba ke na bamboka nyonso crise ezali eyebanaka na mwa makambo boye dans les états en crise okomona soko zoleka liboso ya bandako nyonso okokuta bato bazoteka mwa biloko ya mike na bakwen vous allez trouver des attroupements inutiles et na ba état ya crise esalaka peke mutu nyonso azangi musala azomi pesa musala oyo amoni ke ezofuta yango nde omoni lelo ebayike bambi kombo ya banganga nzambe mais eza bongo tezaka mpona crise lokola azangi eloko kosala. C'est pour vous dire que po na lobi te kenga na leki baninga mais c'est pour vous dire que crise oyo ezali koleka na mboka na biso etindi pe bato mosusu na musala o bayaka mpona yango te.
ya solo pasteur na banza biso mamsusu tozwi libaku ya kobotama awa na République démocratique du Congo mingi na Kinshasa. Papa pasteur na Kinshasa tomonaka boye bakongole na cadre ba business liboso bazalaka kosala oyo bato bazalaki kobenga banganda. Après banganda omoni bakongole bakomi kosala ba hotel, chaque balabala hotel nyonso business. Sima ya ba hotel tomoni bakongole bakomi kosala ba chambre froide. Sima ya ba chambre froide baza ko évoluer et comme ba école maternelle ba école moyeka ko luka vie. Mais tango tokomo mona ba congolais ba komi kosala ba église de réveil. Ba congolais ba komi kosala ba flat biloko na mibale yango eza na montée spectaculaire tango yo. Est-ce que tolo ba église de réveil ezali moi ba business a mike po kaka koluka lipa et po aller salipota et puis motuna mosusu na kobakisa kaka mbala moko na mituna o motuna na tunio papa pasteur. Est-ce que c'est normal mutu alali na ndako na ye baye muyibi voleur bandit criminel tongo etani alobi die madi asimbi bible abandi kote ya batu azui formation te et le côté ali ko interpréter bible na ndenge na ye mituna na mibale et ya nino pesinga révérend. Merci papa Sinzili otuni motuna moko yana litomba makasi, c'est-à-dire que yamabe bazali mais yamalamu pe bazali mais place naza d'accord na yo ezake mingi yamabe baye kosala église lokola moyen de vivre ngana lobi teke na leki bato mais nazolo bake ya bongo parce que baike baye na kati na musalo yo pona koluka mwa kwanga kona pona koluka mwa pata mais eloko ezo eza malamu te ya moto alali alamuki abandi ko te ya makambo manzambe eza malamu te. C'est pourquoi on a des interprétations biaisées de l'évangile. Tala na kati na Biblia Lévite pour asalela nzambe musala bazaki kozwa na musala na lopoto balobi on les recrutait à 25 ans et il ne pouvait exercer son ministère qu'après 5 ans, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans. Tala na eleko Yesu Masiya aye na ba ye kolina ye avant na ba apôtre pendant 3 ans et demi. Malgré ça lobi ke kokite ayebisi bango na ke me bomi kangama nanu na ndako ti bokozwa molimo mosantu yango nde kotinda bino ete bobanda kosalela ngai. Alors elingi koloba po moto abanda kote ya batu mosusu il faut nanu ya te yama ya yeba makambo manzambe liboso ayekoli yango pe alakisa biso ete atondisa mina ngoya na molimo mosantu wana nde akoki koloba na basusu pe kote ya baninga oyo ezali kosama na mikolo yo eza malamu te. Kimangu kiangali Kimangu kiangali Père Céleste, fais-moi l'aumône. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Il est parmi nous, Père divin,
merci à solo bandeko bala radio télévision Kimbangiste tozali ko continuer émission na biso émission masolo ba oyo ba yesima tozana kati na émission toyambi révérend pasteur ya kati na lingomba ya église de réveil awa na RDC le révérend Godé Mpoi. Godé Mpoi. Limbisanga papa révérend. Oui, oui. Ya solo biso so ba yesima tokomona révérend oto yambi na mokola lelo azali kolimbolela biso makambo yo tobongisaki pona kotuna ye. Kasi papa révérend tokotuna motuna mosusu ezali dénomination ya lingomba ozali kokamba. Elingi koloba nini pe ebandi ezali fondé na nini? Merci beaucoup papa Lambert. Na eleko tobandi kote ya na 2000 tozaki na lingomba na biso epai tobanda kosambela. Alors na tango tokomi na 2001 nde Nzambe aye koyebisa ngai mokolo moko nazosambela lobi na mbulo ezoya okosala lingomba oyo yo kobanda kosalela ngai. Alors nayaki kotuna Nzambe lingomba ngo na kopesa ngo kombo nini donc na mbulo eza koya ezalaki na 2002 et ezalaki na mois de février et notre premier culte avait eu lieu le 24 février 2002. Alors ndezamba ye koyibisa ngai lingomba oyo ngai na apie yo boye okobenga yango église image de l'Éternel. Na ye kotuna nkolo pona nini na benga yango elilingi na yo alobi pona lingete na nzela na lingomba oyo kosala bato bakolanda mateya mayo bazala basantu lokola ngai bazala pe batondisama na nguya lokola ngai mutu akomona bango na se azala asukisa mete asili komona ndengai Nzambe tala tina topesa kombo ya église image de l'Éternel na lingomba na biso papa Lambert. Papa pasteur motuna mosusu mwango yo Nzambe abimeli yo alobi osala lingomba mais bandimi bato bakondima ndenge nini penza ke Nzambe abimelaki yo preuve nini oyo kokolakisa kete Nzambe abimelaki yo motuna wana et puis est-ce que Nzambe soka bimi ndenge yo lobi apesi yo musala lingomba yango eza kosalama mais siko motuna mosusu mwango yo balandi oyo baza kolanda biso na émission masolo bakosala ndenge nini po bayeba oyo ezali vraie église de prière oyo ezali fausse église de prière basala boni po ba découvrir oyo vrai pasteur oyo faux pasteur nini bango basengeli batala po ba découvrir vraie église na fausse église. Bilembo ezali obele mibale po na kotalisa bato ete oyo ezali ngomba ya solo oyo ezali ngomba lokuta. Elembo ya liboso lingomba na Nzambe elingaka lisumu te. Soko kuti lingomba ekomi kosala promotion ya lisumu yeba ete esika na Nzambe azali susu te. Lingomba ya solo ekote ya bato sango malamu ya bobangi Nzambe wana elembo ya liboso. Epai pe sango malamu ya solo ezote yama esengeleke ete bilembo penza ya bikamwa etalisama na kati na lingomba lina nde ekosala ete mutu atala lobi te awa boye ezali kamo na Nzambe na bokose na lobi elembo ya liboso oyo ekolakisa ete lingomba oyo ezali lingomba Nzambe ezali d'abord bosantu to pe bobangi Nzambe e elembo ya mibale ezali misala ya bilembo misala ya kokamwa ndenge totangaka na yebite bino bato bakoyebisa ngai soki eza ya solo be ya lokuta biso tango toaki bana bake bayebisaka biso ke papa Simon batiaka ye na tono mais akufa te toyokaka bongo soki eza bongo bino bokosunga ngai mais tango ozomona beloko ya ndenge wana ezosalama nde ezosalisa ke non mwa place oyo eza lisusu likambo ya bato te ekomi likambo ya nani ya Nzambe. Donc bilembo mibale oyo elakisaka lingomba ya solo ezali bosantu na misala na nguya na molimo santu. Matondo liboso ete papa pasteur adzwa motuna ya papa Lambert papa pasteur na kotuna so motuna mosusu na banda tokotangaka Biblia na Biblia kuna baloba ete na ekeke Nzamba kotindaka kaka moto moko po eta tambulisa peuple na ye
otali na bekeko oyo eleka tomoni ba Abraham lere ya azala moto mosusu azala te tomoni ba Moïse ntango bali bakotambusaka Moïse ali kosalaka mosala nzambe moto mosusu azala te toye komona meme Jean Baptiste ntango ye asimbi mosala na nzambe po ete Yesu azwa mokumba esengelaki Jean Baptiste akufa nde ekiti ti toye komona mpe papa Simoni Kimbangu soki tolobi papa Simoni Kimbangu pamba te na 1921 ntango wana yo moto moyindo kosimba Biblia ezalaka meme mobeko donc moto kaka monanaki oyo aza kolobaka na colonisateur papa Simoni Kimbangu kasi motuna mwango oyo soki na bikeke nyonso bakolobaka nzamba koponaka bobele moto moko kasi boni na ekeke oyo basusu balobi Kimbangu basusu balobi prophète Songolo basusu balobi pasteur boye mwana est-ce que ozomona ngo mobulu te pamba te Biblia yalobi na ekeke moko mokambi o ali kokamba bato ali kaka moko pamba te Yesu leri aza kokamba atako banzambe oyo mike bazalaka mais oyo ya Yesu masiya ezalaka likolo mais talaka na ekeke oyo est-ce que eza pito pas l'été papa pasteur? Merci beaucoup pour notre papa Sinzili. C'est vrai que depuis Biblia ibanda na ekeke nyonso nzamba tindaka moto mosakoli moko mais soko zotanga mukanda ya Hébreu à partir du premier chapitre bazotalisa biso ete na sima na ye koloba na bato na nzela ya basakoli na banzela ya batoma na ekeke suka aye kopona mwana ne moko alikinda na nzela na nani ya kolobela mokili mobimba. C'est-à-dire que le prophète majeur ya mikolo na biso ezali Yesu mais o azali ko atikaki molimo mosantu ezali kokota na kati na bato sikawa ezali ko dépendre na intimité ozana nzambe wana soki yo bangaka nzambe mingi akokota na kati na yo akosala eloko landisa monene pe ya boyambi na yo yango zomona ata babimi ebele me ba oyo bazana solo ezomona na makambo mibalo na lobi bo santu na misala ya molimo mosantu donc bato bango moko nde bako juger batali balobi me baza ebele mais est-ce que bilembo mibalo ezali voilà eloko ezali important pona tina na biso parce que Bible lobi ke bakoya ebele na kombo na ngai mais biso tokotala est-ce que bosanto ezali est-ce que bilembo ezali voilà. Merci à solo tozali ko continuer papa révérend tozana kati na émission masolo toujours tozali ko continuer émission na biso papa révérend tolingi to mona otalisa biso avenir ya église des réveils awa na kati na mboka na biso RDC to baka na RDC te pamba te papa Simon Kimbangu ndenge to wuti ko lobaka ke RDC na Congo Brazzaville na Congo Angola na sumisa tozali mboka moko yango nde mutu kosimba Afrique pe Afrique kosimba mokili mobimba tozali komona ke l'église de réveil ezali makasi na kati bamboka na sumisa tuwana mais papa révérend avenir ezali nini entre na bamboka na sumisa tuwana ya église de réveil? Merci papa Lambert. Nga nazomona avenir ya église de réveil ekozala bien mais po ezala bien koleka il faut musalo bozo sala ya kopalanganisa sango dans les médias et sala makino na suka ya mokili maloba manzambe masolo mabima mabongolo bato pe masala ete bilembo ya nguye ya molimo mosantu ebanda kotalisa manakata mangomba na biso na suki sa mete avenir eza malamu mais à la seule condition que bino na micro na bino na caméra na bino bosunga biso po ete mosala tata nzambe ekende liboso. Oui, ya solo papa révérend pona mosala tata nzambe ekende liboso tokoti toalika kana kati na église de réveil te toyebi ke okoyoka kape église kimbangiste ebi soko so yoka déjà kombo ya église kimbangiste soko oyebi ki église kimbangiste te seko za congolais te soko moni mutu ayebi soko na mboko oyo alobi ka yeba kimbangiste te seka zakane congolais te donc ngai na yoka lisolo ya kimbangisme nazana mwana muke pamba te papa révérend tokomona na kati na mboka na biso surtout na kati na RDC tozali komona likambo ya papa Simon Kimbangu batu mingi tina mokola lelo bayebi yango te et ba pasteur mingi bazali côté ya likambo tata nzambe na ba église de réveil mais soko lobi na ye na yebi pasteur moko na tunaki papa Simon Kimbangu soka yebi le bien tout kanga papa Simon Kimbangu na yebi ete yango wana tolina ndeki na tuna
yo soko so yoka papa Simon Kimbangu na lisolo ou bien église Kimbangiste ndenge so yoka ngopé na lisolo ndenge uti kolimbolela biso mais oyebeli yango ndenge nini. Merci beaucoup papa Lambert. Soki na yebiso ke soki moi moto abotama na mboko yo ndenge papa Sinzila otoloba biso bana kisasa to yebi même na intérieur batu ba yebi papa Simon Kimbangu ngai na yoka lisolo ya papa Simon Kimbangu na ndenge nini tango tozokola toza komona ba école ba komi école Kimbangiste là c'est dans les années 60-70. Donc ba école on est banda kozala to ibaki ke Kimbangiste mesala. Alors mbala nanga liboso na yako na yeba na yebi Kimbangiste malamu te mais ezana livre moko bobe misaki ya couleur verte l'histoire du Kimbangisme. Voilà. Nazaki na moko na banoko na ngai na bibliothèque na yazaki nango. Mokolo na kamwa na yebi doctrine bozote pour le moment te mais il faut na banga nzambe na loba bosembo. Mokolo na tanga mukanda wana na kamwa. Na lobi oh. Ne bandeko na biso balakisa biso ke bango baza bolo. O makambo bakomi boye kaka kombo na Yesu kombo na Yesu. C'était la toute première fois Pour il y a découvrir mais na regretaka po livre nanga ne bonga. Na zo temps ya ko approfondir angote. Mais natalaka marche à église Kimbangiste à distance. Je suis marqué par des choses, je dirais même 3. Makambo esalaka ke ngai na respect ngai. Nazana église ya ngai mais na respectaka fa baninga et particulièrement je respecte les Kimbangiste na makambo misato. Ezana église mon côté et yebi ko soutenir musala nzambe financièrement koleka église Kimbangiste na mboko yo. Na koto ya ba pasteur rebelle mais je n'ai jamais vu zèle, mobilisation ya tintangi lokola na Kimbangiste. Wana eza eloko aliboso. Eloko amibale j'apprécie le respect au Kimbangiste bazanango envers pasteur na bango. Na bango nde na zolo ba popozate. Moi je suis un homme sincère. Je suis un homme libre. Je suis un homme franc. Ce qui te landi yo papa. Soko tuni ba église nyonso place na te yaka. Na yebisaka bango ke muto ateya Hébreux 13 17 bien na Congo, c'est papa Simon Kimbangu. Place bazolo bete ayez de la déférence pour vos conducteurs. Nde bango mona kasoka zo poussa na pa ya papa spirituel na ye azo tambola soki kofuka mafuka maka. Et ça c'est biblique. Et ça lokola ba église oyo mususu ote. C'est biblique je vous dis, c'est biblique. Moi je vais donner des versets. Dans la Bible, il y a 2 personnes qu'on loue à l'église. C'est Dieu et le pasteur. Mais sauf que musique ensemble faisait l'écolo, il y a passé les alanase. Makambo na zoloba, beaucoup tangango na acte 5, 12 à 13, beaucoup tangango na Hébreux 13, 17, beaucoup tangango na Josué 1, 18. Voici makambo oyo Biblia c'est le kotangisa biso. Et ça j'aime parce que mutu déjà ayebi ko respecter pasteur. A ko respecter même Nzambe. Et ça lokola ba église à l'élote okoti bandimba zotonga pasteur na bango. Soko moni pa Kimbangiste oya finga ka papa Simon aza Kimbangiste. Parce que ndenge biso to ebeli Kimbangiste tango tozaba na mike, c'est le respect et ça nous aimons. Ngana yebi Kimbangiste malamu lokola binote nazolo ba mwa moke ngana yebi. Mais eloko oya monene, c'est le sens élevé de l'honneur et de dignité du chef spirituel de l'église Kimbangiste. Jamais au Kokutaye n'a pas dossier à vendre dans le bureau à chef de quartier à Bourgmestre. Tout le monde descend en Gamba. Tout le monde descend à Gamba et c'est des choses. Ça, c'est la fierté d'un homme de Dieu. Motonanzambe aza mutu akolandaka batuna simate. Motonanzambe a vendu en Israël. Le roi allait chercher le prophète. Mais le loi est pas na biso awa soki ndeko moko ba yambi pa ya Bourgmestre a katikilte avant lobby tokat avant parce que événement moko eza na TV lelo. Événement ezanine ba mona yendenge ba yambaki pa Bourgmestre. C'est la honte de l'évangile, c'est la honte du ministère. Et ça coup de chapeau na papa Simon Kimbangu parce que namoni même papa Simon oya mokolo akufa même oya mwana aza na même éducation. C'est ça être homme de Dieu.
Un homme de Dieu ne doit pas, ne doit pas être un lèche-botte. Ça ne doit pas être quelqu'un là qui est derrière les gens. Non, un homme de Dieu, il est neutre. Il aime les gens du pouvoir, il aime les gens de l'opposition, il aime la société civile. Et ça, je vous l'ai dit, tant que Papa Simon, a continué. J'aime bien quand je vois ça à la télé. Tout le monde descend à Kamba. Mais ngana le cas qui n'a pas batade il y a 2 semaines. Nzela zo que ne Kamba ezana makadam te. Mais batu bazo kota quand même. Ça c'est bien. Papa Pasteur. Oui, c'est que na lingite mokolo mosusu na mona na farde na primature non. Il faut le dire que amekate. Akolanda yo, Papa Pasteur. C'est lui qui veut le voir, il doit aller là-bas. Voilà. Ah voilà, merci. C'est lui qui doit le voir, doit aller là-bas en Kamba. Oui. Et puis nous avons profité na ba papa Mikonzi. À moins que ça la bakosi ngai na ultima tadi il y a de cela 2 semaines, ba la kisinga nzela Kamba ezama belé. Na cadre de la révolution modernité, si possible, botia à Macadam et comme à place résidence, il y a chef spirituel les alliés. Voilà. Voilà. Papa Pasteur. Et n'a répété même 3 fois. Moi, ce que j'aime, à ta doctrine, mais il fait l'honneur du pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un homme, là, vous le trouvez assis dans le bureau de Boumès, en train de dormir, que Bazo Yambanga Kalamingite. Ça, c'est le temps de parler avec Dieu. Le pasteur Azamoto comme melaka ba politicien na ba homme d'affaires ba sac pasteur son sac c'est pour transporter la Bible de Dieu. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. Donc le pastorat c'est d'abord une dignité. Vraiment à côté on a coup de chapeau. So beaucoup na papa Simon. Boye bise makambo. Boye bise que asa l'erreur te na mone mokolo moko na primature que papa révérend. Oui. Ceux qui lelo yo ndenge akolanda yo pambate akolanda yo. Ceux qui lelo ya pesi invitation okutana na Nkamba. Na koya na kolongola pesa pato. Moi je respecte la foi ya bato. Na koya na yebisi na longoli sapato na lobi vraiment courage, félicitations. Au moins pourquoi bazo sakana na église na mboko. Ba pasteur ba comme le kola batala ku ya bandimi. Vous comprenez? Pasteur Aza à cause de la taille, pasteur c'est lui le chef d'orchestre, il faut appeler ça ordre. Donc ça c'est très important. Et ce que tu as l'église n'a pas respecté yango côté ya dignité, tu imité papa Simon. Au comment on a que blague aussi là. Pourquoi les lots bazo sakana na biso? Parce que ba yebi que to komona ko ya na dossier akoya na faire part. Yo aussi mona faire part à Kimbangiste les autres tambula na biro bato. Bazana place na bango, basala kama bonza na bango. Et par contre, ce sont les autorités qui leur font des cadeaux. Ça, j'aime beaucoup ça et je le répéterai pendant tous les jours de ma vie. Mais papa révérend, oui. Ngaipe na kosepela mingi ndenge olobili likambo yo. Ngaipe na lingi ke epai na yo mbala simatangu tokoya bandimi o baza kolanda yo kuna oyo bako place yo ko kambaka. Balanda par exemple bakimbangiste bakuipe koloba na bango, tokoki koloba na bango balanda ndenge biso tokosala kapo ete yo pe na ndenge olobi ke mokolo ezali ke lero pe ko kene nkamba o memana bango nyonso bokena bango pe kotala nkamba. Non, merci beaucoup vraiment bandimi oyo balanda kangai. Côté antinsangi bomé ko ba kimbangiste. Tala banda ko bazotonga. Namuke bazo contribuer. Ponzamba pambula yo, il faut opé sakaye. Ça de ce côté-là, il y a de bonnes choses à imiter chez les kimbangistes. Natangi omisato na yebi parce que na yebi doctrine ya kimbangiste malamu te. Ko kabela nzambe. Qu'on respecte Nganga Nzambe et puis Nganga Nzambe et moko azo mitia na place na ye ya tata. Et ça j'aime. Tout le monde descend là-bas et c'est des choses. C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Papa Pasteur, Motuna Mwanga Mwangoyo, chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Oyo Avako Kambalingomba Tangoyo, Ali ko moderniser Nkamba. C'est vrai ce que comme in Nkamba au en Europe. Mais contribution ndengi olobi Nkamba ezali kotongama na autofinancement ya ba chrétien. Nkamba ese longo na statut ya mboka moko ya moto songolo et comme mboka ya bato banso même papa pasteur ndengi ovandi wana Nkamba za mboka na yo. Est-ce que likanisa za un jour yo pe ocha loboko na poche ocha pe na sane bakimbangisi mais jour na koya komona je peux contribuer. Je vais contribuer parce que Ngaï,
Et naebiso, je suis flatté par ces trois choses. Molende ya kosunga musala na nzambe, respect, luzitu. Donc bazo pesa tata pasteur luzitu. Et j'ai vu, j'avais aimé quelqu'un qui se mettait à genoux avant de lui parler. J'ai dit, c'est ça les gens qui ont compris l'essence de l'Hébreu 13, verset 17. Mais papa révérend, oui. La personne a outo loba, oui. tokomonaka mingi ba ndeko na biso bandimi. Il y a église de réveil, bakolobaka ke soki ofukameli ndenge bakimbangisi bakofukamelaka sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani. Tokoyokaka mingi bakolobaka ke pona nini na Bible ezali ke okoki kofukamela mutu te mosali la nzambe. Mais pona nini bokofukamelaka ye. Tokomonaka ngo mingi bandeko na biso ya église de réveil bakolobaka. Mais toye epai na yo moko susu révérend pasteur Mokambi. Olobi na biso ke ezali vraiment ndenge wana bafukamelaka biso. Na ebite nini siko kokoloba na bandeko na biso ba chrétien o église de réveil bakolobaka tango no likambo. Papa Lambert, papa Sizili avant na pesa bino verset. Moto asa beta papa wa botaye ako respecter papa mususu libanda. Bandela. Moto asa beta tata wa botaye ako respecter tata mususu libanda. Nde ebelia bato tozana bango na ba église ya réveil, ba beta ba mama na bango, ba beta ba tata na bango. Moto ndengo na soko ebiseke fukamela pasteur akolokelo verset wana. Place Bible bazolo bake kofukamela eke côté, c'est-à-dire soko pesa ngo eke ko valeur en Nzambe. Avant na expliquer bato bazolo bake kofukamela moto wana te. Na ba classe ba messe bafukamisa biso te. Ezakali sumu. Non. Tango zo fukama oyebike oyo kofukama siko na fukameli Nzambe. Eza na munene nango. Ona fukameli eza tata pasteur tata nanga molimo eza na munene nango. Na pesi verset Hébreu 13 verset 17. Ce que nous avons la Bible vérifié, la Bible dit qu'il y a pour eux de la différence. En bon français, le mot différence veut dire un profond respect. Un respect qui sort de l'ordinaire. Alors, ce que nous avons fait, le problème est que Batou, ils ont monté ma benazoua. Azota la population, ils ont un kamba, le bio baleke belé. Mais mon collègue pas qu'on soit battu le col n'engo na soki bafukamela ko sepele soki bafukameli passer les ali somuter c'est le respect. Hébreu 13 verset 17 toza tellement na mboka ya des personnes mal polies muto amesa ne ko finga batu nyonso donc ya moni na même na église fa finga batu okomona mususu azobi misela yo oh non Paul bafukamela ki bango baboye non les Paul c'est qu'ils avaient refusé que babenga bango Nzambe. Et ce qui yo moto ayebi ke et ça lokola maboko ndenge tobetaka boy. Tango bana na biso bazwaka na classe tobetaka maboko te. Oui. Mais toyebi ke o eza maboko ya mwana zwi na classe, maboko ya tata Nzambe eza na taille ya munene. Donc côté wana vraiment longoni ya papa na ngai Nzambe pambula bino boyebisa pe bandeko ya kimbangisme ke ba continuer na kosunga musala Nzambe. Na ko respecter papa Simon pe papa Simon vraiment côté wana yebise que na lingna moni na primature ata mokolo mokoto na dossier que je suis en train de solliciter l'audience te et aussi les valeur na yebika ko sala ngote menazo yebise que nazo talaye vraiment et aussi sa valeur à moto. La Bible dit que ko tiaka makolo mingi na ndako moto te akolemba yo papa révérend oui yo moko pe ngai pe na kosenga vraiment na likambo zali koloba ndenge nga nazali kozela yo ngai pe na kosepela te na mona yo na ba dossier ozali ko solliciter ba nina ba bureau ya ba bato. Merci beaucoup wana na lingna pesa précision ngai à part que pasteur nazana misala na ngana salaka oyo kosenga nga que un jour na kota na bureau ça c'est autre chose mais pour un ministère tu ne me verras pas. Non. Ah oui. Non, papa, parce que oui, pour un ministère, vraiment, j'ai pris le bon Dieu. Et puis, j'ai pris le bon Dieu à combattre l'angaï jamais. Et là, on na sepeli, oui. na kosepela kanayo, na koflater yote, so monique na benga kiyo. Oui, papa Lambert. Na kosepela kanayo, na ndenge elobeli na yo, na mona ki pambate ba oza révérend pasteur mais oza na musala na yo pe oyo
kolesaka bana na yo po te muta kokoloba te ke ah non yazali asala nous avons vraiment on a vraiment te respecter mais na compte ya ministère te na papa atana ndoto ezosilisa grâce biloko wana ezosilisa grâce osenga na bandimi po bazali kolanda yo balanda yo pe na solo ba ke liloba nzambe ezali kobima awa po te mokolo mosusu pe tomona etonga ekomi monene amen boyebisa bana nyonso ya papa Simon Kimbangu batia biso pe na mabondeli batia biso pe na mabondeli ke musala ekende liboso vraiment merci vraiment donc nalobi bopesa bana nyonso ya papa Simon Kimbangu mbote mingi bondeko ezala koswana ezala te biso toyebelaki lingomba ya Kimbangu lokola lingomba modèle place bato kobenda na ezalaka te bato nyonso bozala bomoko na sima papa Simon lingomba ekende liboso papa Sinzili ya solo papa pasteur motuna na kotuna yo na banza peut-être komona ngo soki boni mais biso bapandisa ngo ndenge bakolobaka na biso le journaliste connaît tout mais ne dit pas tout mais motuna na kotuna yo papa pasteur mwango yo toza kolobela lingomba papa Simon Kimbangu maintenant tolobela nano ye Simon Kimbangu akufi le 12 octobre 1951 kuna na Lubumbashi na prison et tango ya ye awei le 13 bakundi batia na ta mabele na kokata akufi basali autopsie pa mindele balingaki bayeba eloko nini eza na kati na ye kuna na kati bamoni ete Simon Kimbangu ali na ni foie ni intestin le 13 bakundi avandi na mabele 9 ans ti le 23 mars 1960 nde bake ko déterrer po ete baya na ye po ete akene na nkamba ti lelo yo Simon Kimbangu na mboka nkamba ali en chair et en os liso ya mwasi ya kokangama liso ya mobali ezali kotala alors pona yo papa pasteur Simon Kimbangu okoloba zali nani vraiment na lobaki ke na yebi histoire ya papa Simon malamu te d'ailleurs nazo répéter demande na ngai bo retrouver lenga mukanda na nga na bongisa na ba mwa mikanda mususu ko permettre ngai na approfondir kimbangisme malamu mais tout ce que moi je sais il est kana kina Lubumbashi nazalaki te mais sur base ya mukanda nga natangaki je crois que papa Simon c'est un serviteur de Dieu. Donc ça c'est mon point de vue mutako chanjango azate parce que soki azalaki américain nde bondimi mais mutu quand même a telemeli ba mindela te sango malamu je crois que c'est un serviteur de Dieu encore une fois de plus et loko na kosenga bino bosunga ngai na retrouver une place à kosomba mukanda wana parce que zomona na susute et s'il y a d'autres ouvrages pour me permettre à bien les connaître davantage. Oui, il y a le papa pasteur na kozwa charge ya mikana nyonso wana ngai moko soki na zongi na kozala en contact na kotindela yango mikanda tout l'histoire sur le kimbangisme biloko tout na kotindela yo papa révérend tozali kokende na suka ya émission na sopamba te tokokanga yo temps mingi te pamba te toyebi koza na mosala mingi moyen tozwa yo temps vraiment mingi ezali te tolingi toyeba na niveau ya Europe kuna église oyo yo kotambusaka na Europe pe ezali ou bien ezali te na poto jusque là église na biso ezate tozande na église ba église partenaire bisika toteyaka soki tokei par exemple na Paris Saint-Denis toteyaka epai ya pasteur Emmanuel na Bruxelles tozana baninga epai toteyaka bazamwa ebele na boyina yako bosa na kombo mosusu silikela ngai mais na profiter bana wewe bandeko nyonso baza kuna nzamba pambula bino ba combattant nzamba pambula bino ba patriote nzamba pambula bino boyeba ke Kongo ezamboka na bino bobondela pepo na biso soki nzamba pamboli bino kuna boya ko investir awa po ete mboka na biso ekende liboso na kombo na espace. Alors pour nasukisa yo na motuna peut-être mwasuka papa pasteur papa dangenda lobaki likama papa dangenda lobi eloko ya yambo oyo moto moyindo asala sans concours ya mondele pe mondele andimi yango ezali kaka église kimbangiste
interprétation nini okokopesa na maloba wana ya papa Diangenda? Merci papa Sinzili. Papa Diangenda nayebi malamu te maloba ngo pe nayebaki yango te. Mais ce côté sur le plan organisationnel, je pense que Azaki Mosika na vérité parce que ce que quand même na bamboka mboka, on entend parler du kimbangisme et les penseurs réfléchissent sur le kimbangisme. Dernièrement, l'anniversaire qui cherche à se boyebiter, ils ont un chef de travaux moko, à ça qui mémoire naïe, il y a des, je crois qu'il y a une thèse sur le kimbangisme. Je pense quand même que Lokuta Mabe, ezali ya solo ndenga lobaki. Vraiment, nga na banda koyeba te ka lobaki. Mais tango lobi na kanisi na tali na moni que depuis to banda Congo, Congo na no sala eloko ya yemoko oyo eumela ekende liboso te. Ça je dois le reconnaître sincèrement. Merci ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso toyebite bandeko ndenge toyaki na kati na émission oyo tokopesa merci na ndeko na par révérend Blaise oyo asali ka bongisi likambo oyo ke mokolo oyo émission masolo oyo kotambusaka bino ndeko papa Lambert Makwemimo ekota na kati awa esika ndeko na biso azali po tokoka kosala émission oyo pe topesi merci na bandeko so azali kolanda biso pe bazali ko soutenir biso na kati na émission oyo tokobosana te ndenge tokolobaka yango bandeko nyonso bosungaki po ete na koya na kati na mboka oyo mama Wivine Matu mama Brigitte pe bandeko bazali ebele mama Fifi Ndongala papa Edi Zolandonga topesi bilo merci kasi pona kosukisa papa révérend tango mosusu motuna oyo ngai be papa Sinzili totuni te mais yo monaki ke epai na yo lobaki ke motuna oyo batuni ngango te nazalaki na posa na loba yango kasi batuni ngai yango te yango wana okotikela yo moko oloba na biso na motuna oyo totuni yo te oyo bongisa ekokoko koloba po ete bandeko nyonso ekolanda makati na mokili mobimba bakolanda yo pe okoloba na biso nini et surtout mpona biso bana ya RDC tina mokola lelo tozali na barespect mingi te na barévérend pasteur lokola bino boye fallait kopesa yo maboko kotia yo maboko et surtout na gouvernement na biso bato lokola bino fallait komatisa bino kosimba po ete kokende liboso po ete bozali koteya liloba ya nzambe ezali kotia kimia kati na mboka na biso bino bozali bata liboso bozali koteya et ezali kosalisa pe mboka na biso liloba nini ya suko koki koloba oyo biso totuni yo te. Merci. Namoni motuna moko bosanaki ezalaki ya impact ya église réveil sur société na biso. Nde place na zochité. D'abord, je salue respectueusement toutes les autorités. Nayebi ke ebele na kati na bango ba respectaka basali na Nzambe. Mais ana mwa ndambo ya batetu. O bango musala na bango, faut malmener l'église, il faut traiter l'église avec mépris. Que ba expatrié ebele bazana mboko yo, il faut mona ndenge bazali kolengela bango. Ce qui est une bonne chose. Donc, il faut to yamba papa ya bien. Mais tant on a zoba kolengela bango ezali na ndenge okomona expatrié azako betisa motu fimbu sans raison ata futi ete bazo respecter ye. Mais biso bato yo tozali komema sango malamu. Église lelo a remplacé ministère ya affaires sociales na mboko yo. Église nde azolesa bato babola, église azofutela bato minerval, église azokunda bibembe ezali mosala ya l'état. Mais biso toza kosala ngo. Tozote ya bato batika moyibi, batika bitumba, batika mobulu, yango nde salete kimia ezala na kati na mboko yo. Rien que pour cela, nous voulons que l'état na biso azala na respect envers biso basali na Nzambe. Na bandeko ya basali na Nzambe na kosenga bango que vraiment soki tolingi bato ya l'état bato sa biso, to mitia na esika na biso ba faire part na biso etambulaka mingi entre biso na biso bana Nzambe. To adopter système en Kamba, ça sera vraiment très bien que celui qui a besoin de toi vienne chez toi. Sauf s'il est malade. Voilà. Merci Yasolo bandeko balandika télévision Kimbangiste tokomi na suka émission na biso na kanisa émission na biso etamusamaki na yemoko papa Lambert Makwemimo pe tozalaki na ndeko papa Sinzili pe toyembaki papa révérend Godempoyi na lisungi na biso na soupe na sima solo na caméra tokomona papa Jean-Pierre Mantudi na sonorisation mama Fifi Ndongala na
coordination ezalaki papa Yugens Ntsumbu pe na régie finale ezalaki papa Maï Baros. Pona wana tosukisi wana tokomi nambala yasima. Merci. Merci papa révérend. Merci papa Lambert. Merci vraiment nzamba pambola yo. Amen. Vraiment pambolo vraiment kasi vraiment pour vraiment musala et que les liboso. Amen papa Lambert. Toko komisa likamo na nkamba. Amen papa Lelo Lambert. komisa. Amen papa Lambert. Merci. Papa Cécile. Merci beaucoup. Nzamba pambola yo. Merci. Hein? Il n'y a pas de Faut problème. continuer qu'on respecte ma case papa Simon. Malade. Ça fait du bien. Très bien. Hein? Oui, vous savez que ngai pe na makambo ya ministère vraiment kokutaka na primature. Tout le monde doit venir là-bas sauf s'il est malade. Voilà. Soka beli wana za musala. Merci beaucoup. Non, pas du tout, pas du tout, j'ai compris. J'ai compris. Donc on pouvait quand même échanger les coordonnées hein, Oui. parce qu'on ne sait jamais. Je voudrais. Ah ouais. Ça c'est Merci. Parce que moi, oh, émission de Sali, c'est une émission Masolo, Oui, oui. télévision Europe. Ok. Moi, je suis ici à Kinshasa. Ah, Donc, moi, j'anime l'émission Les Cris de la Sentinelle. ok. Donc, on a invité Yopé pour Problème une exactement. énième émission. Dans le direct na télévision. La direct Problème en exactement. télévision. Ah. Problème exactement. Non, nga na kobenga. Soki na komezo voyager Marie. Oui, oui, même adresse mail na ngai zawana. Ah bon, On peut communiquer ça. on obenga na chaque fois. Oui, oui, Même oui. à la distance na radio. Oui, oui. Bakeleke balivre badocument naza nango oyo nga naza nango mpe Oui, oui. nakobenga na koya kotikela yo. Merci beaucoup. Yeah, Allez, merci. au revoir. Ok. Bon. Je veux remercier